Ngana eba keno Obama zala ne président États-Unis d'Amérique. Nga komona nga dona konde ye komona Obama. Obama na bike no président États-Unis des Amériques. Et na habité Obama na kin. Obama na kin. Obama. Bon. Bien. Bien de kolanga bani. Yo za so représenté. Wa Obama est animateur international. Animateur à Binisi Kinshasa. Hein? Donc animateur à Binisi Kinshasa. Donc Obama yeyo. Donc Obama solo yo. Il tient dans le bako pour faire un papier longwangu nzama ba gérer donc il y a ebi ba faire koto to banda donc comment est-ce que ça la moi bien mon identité déjà to banda maman identité leur mon identité déjà ya bulembi yo ozalo koso ozama desu omonio soko koli Charlie Malula okozala somo binana yo sunan dans ba parler d'aba twazongisi omelima sangananga donc on a des chiffres tout ça là ouais bin ça ba Kinshasa ti lelo donc rien à dire ya oloba Obama bonne évolution ya mouvement à l'aise leader na minicho azala à Paris akenda pas bisa voici l'artiste pour Zakala eza générique ba tu vas confondre Hollande disque mobimeza voici l'artiste babimisa kina nous deux pièces mo via boakaki na décembre boakaki chant et laka popisa ba to showman mo ta veta boakaki chant boleke a kabo c'est que générique a ko soutenir na boakaki biso rumba wana ke stratégie mobu a boakaki laka et laka po laka bana kinike zakala yezo ya po babina sotara lelo donc monde à Afrique bini Obama en tout cas to kota maman actualité wana ezanga te na lobby bana poto ba lobby zakala yezu fimbo waze quoi te Fimbu te fimbu vewaze wana ve na biso na ndenga système yo ebikaka na ndenga kimukolo ma abeti petit ne fimbu te ye fimbu abeti la bato ya bulele Rolanda fimbu za la bato nango ndesi nani Rolanda kasala bite fimbu wana ye mo ebike bato azobeta fimbu biso fimbu roza biso te tara biso fibo na fibo te tala bike banani babeti misika bien kabosa beti misika parce que babeta sous fimbu ndi omone simba te bana poto balobi film betami Obama yabi abeti film te Obama na nani na zakala hawana bobaki combien d'animateurs wa to boki 3 animateurs 3 nani la boki to boki Rwanda ka na masanga Johnny Mbembe Obama donc tozala 3 est-ce que babi Rwanda ka Johnny Mbembe Obama est-ce qu'on a bino misatu wana Obama nda boki mabeko leka bango so mibale na lobali mutabwaki mabebe na twabina mutabwaki mabebe twakobina te Olanda moni animation oezata na biso moni moment oeza momo Obama Olanda oezata toboka biloko boma toboka kisasa na mona lobaka déjà hey na bete bukekela yuke toke ale oba boko kamwanga Obama na lobaka ngo déjà to beta kisasa la mbusu na 2014 tala kanga Kinshasa na loba déjà boka mwanga yo moni lelo tala zakala kangi fibo baso bina c'est bon zakala kangi Obama to zama sincère des fois batu nyonso ba ta la biso na RDC na Afrique na Asie dans partout dans le monde entier nous sommes suivis babi diaspora RDC biso et donc so yo ki rumeur kuna moni chez bango kuna kutina kati moni ba rumeur yaka na diaspora RDC ozasko ba rumeur wana comme ce information to pesa information Obama to za sincère film eza na terrain 4 minutes à faire eza na terrain Fabrigas eza na terrain Zakala eza na terrain Zala pena sincère brigade eza na terrain bidenda parce qu'on a 5 biloko wana numéro 1 ezani numéro 1 ezano Zakala taka la minute eza biso biloko tangi misusu ade bimenda liboso déjà Hollande mutako sauter moni baterno bazolanda mona minicho monde cheti na internet kuna babi kelo ke kangima sona minicho ya générique Zakala yo boya kutezate to yo boyi na yo fimbu bidenda Fabrigas 4 minutes à faire leti bidenda sunini ona bidenda ma Fabrigas wana mabidenda ozo bini savena babi mikolo kininga bidenda Fabrigas ya brigade plutôt excusez-moi brigade bidenda brigade neti na yo ki on na notia na yo kangote pour la minute ba mukie na yo ka fela ngata Obama pardon tosola malembe balobi mikolo yo bana poto bana mukili mobimba bidenda ya brigade ozo lancer album kala mingi te awa yo bidenda te totambola na baboati tokele ba fete ebeta te
Hollanda mukelo ba vela biso wazekwa film wana père dans la neti père spirituel na biso po biso to idole ya générique panae Hollanda po kabo sasa pire petit ya wazekwa Hollanda pourtant to yaga to boto la vela biso wazekwa to ngozo cleve habité petit bozo clété bozo rakade na ninga système kababi denda blo rotanga na minicho to tamola ba boîte ba fête na minicho ya zakala ba blo biso tanga lo ba muke vela biso wazekwa na moni film moye donc ça va donc merci na vela biso wazekwa maga bete ba blo biso yerata yasi film bopena donc ba travail kitoko là vraiment blague à part na mutema pena ya mutema ya solo kabose bulemi babi ya kopia ya kotumba kuchapo babi yo pena o ratete ngate mna lo baba na pote babi yo pena o raté donc kuchapo na yo kabose menga posa na ngate posa ya bato ba Hollanda biso babengi nga pena depuis na Suisse Arlette Chimuna Dorcas Chimuna depuis na Suisse babengi nga balobi yebisa soki okoyamba Obama yebisa vraiment azateli donc bazui zakala kana bidenda bango bazate moni zakala neti levir ezo vimbaga moni ke pas même 2 mois to kokisina notia taka 2 mois to kokisina soti ke bor ya na vitesse makasi pe disque na bimiti wana zaka promo to lasaki sur leader kemiki la zoya to so bora disque ko to comprendre que vitesse lo kwana et ça moni biso to ratarate Aux 3e générique na boaka biso to ratarate yele bele ba raté net la ba leader musu to tangana na anemo ba boaki 3 générique simbite 4 nani ba mo tshela makelele ka ba biso to beta ki sasa la mbrusu ba blora boma ba zaraleye tout le temps dans l'actualité na ninga système Hollanda donc faut ba féliciter la mission ka bosser donc rien à dire pour biso ko tone ratarate après fait la so wazir la mama générique et ça ya ko tumba ya gobia fait la mission ka bosser ba masiko après Zarala comme obi album na bimité après Zarala générique monsieur ça te to préparer le moment 4 minutes ya ba bengo maboko makako ba ben et lo kani maboko makako 4 minutes wana bana photo boyoka faire abeti 4 minutes waze quoi abeti film kabose abeti zakalaha abeti sous 4 minutes ko bolanda fait ndenga bien ndenga polémique te bolanda faire na 4 minutes tondeng to landa faire la 4 minutes pour faire abeti 4 minutes liboso na bien oui ba to bana ba 4 minutes nani Bastère minene en Afrique awa 4 minutes et là moto so betango pour faciliter so na Trace TV pour ça là to bis Afrique la Trace TV asi tant to beta ki se casse on esprit ya bana kin pour la kini to beta ba 7 minutes ba 6 minutes selon vitesse na ngwasuma na Trace to kenaki ba kata ki ba minutage ba place biso da bilenge zalaki to dimina ngo to ça que 4 minutes normal pour ça la Trace bi rende vitesse kin to landa faire te ba bana ba 4 minutes ba Bafali pour ba beta na ba 4 minutes déjà avant moment ya ba original so ba 4 minutes na ndambo ba beta na bien to la faire monde to abiso mbale boy les t-shirts na ulati eza maki toko makasi alors ngape na ko benga Arlette na Suisse na bi Arlette omoni ya shorts mo boy nani ya Obama lataki bo pardon lukela ngo makuna na poto lukela ngo so ngape na luki short na lati ngo eza mabete alors so bi nous pe bolandi 4 minutes bolandi faire na ngape na ngo musique faire était mutabani musique mais moi le 4 minutes yé muta valoriser ngo faut comprendre Hollanda faut comprendre ba misusu ba beti générique par hasard résultat ebisioti ba misusu ba to beta la anemo ba beti 3 génériques et simbité 4e simi wa mochela makele siko biso Hollanda moni kabose a mystique tato lo ba ke kabose a mystique za Congo biso to ratarate Hollanda moni 4 minutes na to beta la mabora makako na minute bana kini bazobi na mona che babina zakala fibo na fibo to bise bangoti banani ba beti misika bien kabose beti misika bien banani babeti misika kitoko Hollanda papi lungwangu nabini sa yo fibo wana fela ka papi lungwangu nzamba ba shera donc mutasimi tout l'hôtel tout la kin donc bana potongo ya kini on va na place mo boye donc benga papi lungwangu donc talaka ba mana vandi bo baswa nazongi suma mukesima ba générique nyoso za na terre wana générique morote oyo mutabwa ki yemoko générique presque tout va participer au moins 2 ou animateurs ou 3 alors tant qu'il n'a pas générique on a nyonso ba nani vraiment selon Obama va travailler ma ki toko Obama ma fa na parler autant la bi moi na mai wana vraiment ça va coûter chapeau à lui nani toké
Tu n'es pas fait le saut Wazeko. Film ou pas Wazeko? Film, ils ont bien, Baya va travailler bien. Nani a travaillé bien. Film, Nani? Ah, Baya ya Eclipse Mososo. Nayoki est la masala Mosuswana. Nani, comme on manga. Et Baba qui dit non chaka. Et ça bien. Mutunayo, comment qui m'a sous Mutunayo? Comment briller mayo et biga. Bon, toke maman habite dans la brigade. Te kuna na yoke logote. Hein? Oh, la biga na yoke logote, na yoke opété. Toke na ba fête, toke na ba boîte, logo lo bana. Rien. Abeta générique moi bien la 2015 à la décembre. Oh, abe comme on nini. Générique na na rosepelango fort. Ale bongama 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 ale bongama ah wana betaki nango wana na yebi wana ileka kisasa la mrusu moni kisasa la mrusu tango yaka na 2014 écoute Ferry boîte noire écoute ba plenia écoute bloc bielé peut-être boka kisasa la mrusu brigade IP aboka générique oka brigade aboka clinanga yo sunani Pardon. Bana poto. Na sabino ke na boloka ba rumeur kuna. So ekomi information. Ole brigade sani? Oh, brigade boka krinanga yo sunan. Obike sukela kende obike. Ate moi so la nanga ebike. Munike vérité banaka kolo kri Obama. Olanda. Bato babina yanga po ya boki krinanga to boki anemoko. Bato tela bo ndeni ya boki kri Obama. So tabat ba fana ba comprendre kolo kriye. We bini saki. Siko ba générique on a mis balé. Ni Meli Bosso. Oui, Meli Bosso a dit générique à brigade. Il y a brigade Meli Bosso, il y a Boaki Ango. À 5 jours, après 5 jours, ils sont au bois qui s'est dans le brousseau. Kasi Mouta Binsaki Libosso, il y a un mukolo. Yeah, ouais, Lisaki. Tant à Yoki qui était cabossé, à Tali Sports, Moroboé, les bébés fait la bisso, donc, hein, ouais, esprit ne va la kimia pena. Il y a pas de personne qui est king mené qui est tant to beta biso nyos artiste tant yoki Obama dega zo boaka o melima sangananga yo su nako kende na yo nako lala na yo azonga bien loko wania na moto ba bisa que te brigale welisa boaka a boaka ngombala moko après 5 jours tameza ngwa ngala kilanga pio à l'aise na pranga bia na kodunda Obama l'homme de partage et ta que siko mpaka na ona ndenga musique okolo banini te brigade a bon animateur tant brigade zo boaka ngala tene ba parler depuis ba quartier la terre ngala ba test la route ba quartier la terre ko ba test libanda ba mofleri bo vandi libanda ba mettre ba bokota ka sort déjà brigade libanda a boaka a bon animateur motra ba ki crino a boaka ezo salanga nde mawaye Maître Jageremi Koundwezo Besanga de méchant et le roi sera bien. Bah je ne beterasi na nenga système bi de nano lobby yangoti donc bon on est merci na Obama on est bon na bi de on a problème na yo siko elo mso beta yeyo masananga vunibu Robinho yeyo ça va bon wana wa Robinho soda mon faut encourager ba jeune moko boye Volanda abimina mona ti Robinho na mona geneti abeta na wenge troti pour na mutala vocal mwasi ya na courage ke po abose o sati bendake abua ki plan biso che bo pe sati biso ke boati ba beti biso sati pe ba che ya na ninga si ozala pe ngate na ninga système Robinho bon animateur ça animateur Volanda ba na information on a informé yo ils sont animateur mo ba loba ke ba mission nyonso o balongwa na quartier latin o balongwa na BCBG balongwa na maison mère ba mission so basala ba orchestre na bango parce que ba animateur o bazana ba orchestre wana tout yenda zala numéro 1 na bango nyonso nani lisusu wana ye numéro 1 na bino numéro 1 on nani yo osana yo ko ba matiko compliqué nga oyebi na yo aza numéro 1 na bino mais ko oso ignorer point ngala ebiti otanga koponga na so bama pour la mini chom dans coloniser animation muta coloniser monde le seul président la mini chom pour dans l'époque ba George Bush ba Junior Bush ba Bill Clinton époque ba Kennedy so muta coloniser monde et ça président bama c'est la nenga animation et ça nga voilà oyebi na pesi na mbote masananga bloqué animateur afala bia za numéro 1 ya ba animateur nyonso bloqué olobana nga bongo bloqué lobi ya voyagaka bino bozala na kin ya kinara voyager en Afrique na monde partout dans le monde entier bino bozala na kin bozilaka ye aya a pesa bino information ya mokili momi te ngala bini saka
moni ngala binisa moni ya yo tangi wana bo akrinne binisa la Kishasa ngala Obama la binisa moni tatu sala ba générique elle a deux sortes de générique elle a générique ko ba yo kango kaka ba fana ba générique OK ce que beti ba termine la bar ba bini mais yo to ndima ke non fali pas beti générique makasi mais na générique a fali wana participation na yeba ya bloquer ça va ngal bi ke vla so bi ma 4 minutes ngambi ke vla so fali peut déjà beta ba 4 minutes faut ba ke faire biso to landi faire la 4 minutes ndet to sala générique la so mbo ya makaku la 4 minutes ngabité ba ni Hollande vla so fala beta musique ne bien assis ba animateur faire ba animateur ti faut ko ba animateur ba showman net biso ba Obama to ba showman moni biso to simi vla so ka bosser moni vla so ka bosser a beta ba voiture sans moteur ba niaou ba muselekete Hollanda banzembe bele siko batu ba simi siko chaque animation machine ezep so Obama vela so fallait na animateur ti Hollanda ngana zongi question boloka lobaki nanga boye na génération na bango yaza numéro 1 pourquoi na tuna ki boloké pourquoi alobi parce qu'il y a voyagé en Afrique a voyagé dans le monde entier et le reste wana bazaka na kin so kinte na ba province ya kin na province pardon ya RDC alors on a habité so mutwano lo bana Kishasa ba ebiete so ba materemi la victoire ya tewe wa ebiete yo mona ba to Obama elle a déjà qu'un parti le moins makila Hollande ne tu obi komone obi déjà bloqué à la ça veut bien so bloqué bino tout longa wutu doye ba ebi etra lege bise la lege impact musika Hollande et bongo Kabou ya pas bi yé aza pena donc juge ya comme fallait aza juge ya ba musicien yé Kabou ya bi aza juge ya ba animateur nyonso wana mana opeso ba information na fondé te émission oyo yé mo Kabou ya kotalango boloka kotalango ba information na opeso za sûr moni baya yo tango moni baya yo zotanga ana na ebite et c'est ngapena ke un jour to vandi plateau moko to so panda teke na ninga système Hollanda to panda te ninga système si baya ya courage baya ya ba travaillera bien Hollanda ba travaillera bien baya ba travaillera bien Hollande kala biso nga to sala ka ya la deux sortes de générique ba musu ba yebarati ya la générique musu so beta la bar ba ba yo kango ka ba vandi ya la générique musu so ba ndo beta ba ba nini ba telemi on comprend dans la deux sortes de générique merci beaucoup maman merci beaucoup bon je crois que naturellement la laisse te ba question ya na ba vérité na loba ba question ça ba réponse c'est nga wala ba vérité quand on la so solo ya ngai merci beaucoup alors toi insister sur 4 minutes est-ce que tu aurais trouvé te ya koma ote côté na nga ba kata ki parce que ba mite zaki muki tu aurais trouvé yo vraiment na 4 minutes wana obligé na ozala pona soda na bosser na za bosser po ba so moi si mokolo mobal beta ngono to yo kango na 4 minutes bata bana poto so bo yo kiango na 4 minutes betité bo ba ko Obama participer na 4 minutes t tout ça naïe ya bulembi moi si mokolo mobal moi si mokolo mobal obecho tali pakeza to beta la gazette moi si mokolo mobal obecho tali pake yo bira jeninge zalat to beta la gazette basi bakoluka mibali bakoluka misala bana basobule badame kodame lekili bala dongo tala misuni etala misuni deshine yinda nanga mifili tu yaya alobi ngamo na témoin Obama alors so na ki sou cri oyo na orchestre moko boye ngamo na dénoncer yo animateur to pesa to te ya batu la bi moi si mokolo mobile obecho tali pakeza obeti nini kasi obecho tali pake obeti kasi ko beti za basorte bele obeta embata obeti nini to sala clé obeti nini obecho tali pake yebi ga to beta la gaz moi ça mokolo mobile si ko to beta la gaz yebi ma so la diaspora déjà la minute net ba yebi Obama animateur amnena mboko système ndenge zalakat afana kabona yo c'est la biso moi synthèse album aliboso ya mi balé ya misato odendi temps ya liboso temps ya mi balé temps oyeko sukisa misato na moi une minute fulanga pona kokisa reve ya vina ngaye ngana lela yo papa samata ozabote alengi ngonga zapata ngingo zapata asola yaka
Cédric Sente Ista Mouchetou, c'est moi Obama. Naimisi bango. Basobeli kura, bakanga mene. Bana Kishasa bokeba basobeli kura bakangami. Toke, lopango yo kabose akota kate, lopango mabe. Banzelo yo, taonda le kakate, zela mabe. Ale mamukusa, simba bango babe biao. Tobete la yende mabokwe. Biloko aboma simatuela Kisasa la mbusu Holanda. Zela pardon. Donc biloko aboma wana yone mtobeta yango. Tozala wana tobeta biso do ratarati. C'est bon. Holanda. Simatuela sola Kisasa la mbusu. Quand on va la tienga pentacle. Po Kisasa la mutu muri décembre. Pour la bilisa Kisasa la décembre GTA. Yana ba générique belé bimala décembre rataka. Dès en décembre pena so bosego ba ventir bozala là-bas. Kala biso te ko bini sanete la batango ba fête la ba décembre racheti. Po biloko belé la décembre irataka. Ce que tu as la boire Kisasa la mbusu na biso ke le 22 décembre ya 2014. Ba boire ko la mutu le 24 et kangi Congo mobimba. Ba province. Yomo like na pete bouquin kele yuge toke ale oba boko kamwanga Obama waso maslanga Tolbert wakena BCB jabimi solo masanga memba ye ale lengo mama lengo bina lengo mama simana ye ya bulembi yo Oza lokoso, oza madesu, yanike moma, lokoso ya, alembi ya soko koli sizo, okoza la somo, binana ye, yosu, omelima sanga nanga, oliaki biloko nanga, nako kende na yo, nakala la musaba yaya, c'est bon, c'est loko la musaba yaya, pour la kalezela ki sova na mwasi, na bar, mwasa rolia oba tige, na ba dendo, Amelo masanga sora ke aketonga yo ya na yuma Obama babi c'est bon merci beaucoup babi yo teaka avant na se séparer na yo eza elo mo boy avant eza ma question suka avant pesa ba dédicace relation nini topé rapport ni bozana Blaise Créateur wa azali matière net ngai la monaraga azala wa Blaise pas la coste non Blaise Créateur azacho pas la coste ça longue pas la coste na mito tolo baboué yem ta frappé mana 4 minutes à ferrer azaka animateur na monaraga animateur asi relation ngana ye relation netini non relation était que nos collègues na ninga musala peut-être à part musala peut besoin ba relation mususu yona Blaise Créateur parce que so tali Blaise Créateur au tali bena ba on a peut-être moi ba très musu pesa peut-être na mungongo pe moi ba très pesa wa azanimateur ne ba animateur tout ya Kishasa o ba boire ne bazali donc na ndenge wataki to ba na Congo to ba animateur ya Kishasa to dike masse l'animation donc ba relation donc yebira si ko fama ko lo bana poto te ke non ko lo ba bango vérité te ya likambu net ya vérité net na ndenge ni vérité que non yona Blaise Créateur tous en ba relation mo ya bien makasi soit ngana Blaise Créateur tous en ba relation ya mabe net cholo bana net ngana ye relation c'est une tengana de comme net nga utu na Blaise Créateur ma bonyoma il parle la cause de kanga 4 minutes à minute pas faire kangi yoko ba été ba boka biloko boma e kanga la boka Kisasa la mbusu yo omeli masangalanga e kanga na ela fibo taka lelo mo simisa bana mike mabele mi fini tout e comme na bana mike mona soko mika fibo na fibo mais fibo ezapelo rabata sai Oboni fibo faisait le rabata sai yo comment ko accaparer na on ezebe le rabata sai la profiter la pesta no ya sai mbote côté azali Holanda les patrons tous les comédiens nyonso na nenga idéologie moni ya sai Holanda asa comédien moi munene rata Kishasa robo ya été Holanda la robo ya été moni lo mususu respirer lo comme mo la ki comédie Holanda ngala animateur
na zingo na splatango ta mundelo abi na fibo monda tie ex mundelo abi na fibo abi mama saisa ai mama ngote vela biso na ni vela papili wa jabora male mambwa ekelo ka vela biso esobe male mambwa wala basa ba artiste comédien mboka la biso Hollanda ta basale ba biloko ngala animateur na rozwa na splatango trop ba biloko ba gaute et là on a 5 ans moi respect na mito animateur wa kangi vraiment ba générique tout 4 minutes à faire en tout cas moi respect pour na best créateur alors pour na sisanayo respect nini asala nini merci beaucoup pour na sisanayo abi bana poto partout dans le monde entier bota la biso na sarabino na insistara avec force je le confirme que kuna so boki rumeur bokoti na kata site na mon boki rumeur boyana diaspora RDC boko zwa information ya sûr journaliste à sur terrain à une information à traiter et puis à diffuser ce que nous faisons surtout ya to fan liga bo pété sur terrain to récolter information to nango to traiter puis to diffuser raison pour laquelle na Obama bon mon to na terrain na Obama na lukae exactement que na Obama faut lukangate c'est mon travail je dois chercher Obama pour to kabona mo ba dédicacer ça partout le monde entier bola na yo wa na sepeli batutu batalandinga la minicho animateur la minoye Obama to nobini sabino rara biloko bien 4 minutes zo on sa ligne bima o ligne na boa kaine na boa batu misusu numéro contact na nga yango plus 243 89 50 29 111 89 50 29 111 ko benginga to solola ba bisolola ba solola yo donc la nenga système donc na pesika ba mboti kaka na Kaliboy Kaliboy ya yo ngwana ndeka to solola yo pe solola na bosanité Anderson Bongombe champion makof la rata France na bosanité Nickel Befali le véritable Voulouzi mota fontima sola rata Paris wana na pesi mbote la sœur langa Chantal Tololo Mifini tout Virginie Kibanda Freddy Kibanda wana famille na ngai na bosani société Deshineina Deshineina donc 4 minutes zoya mamboka makako yoka susu Obama donc monde atier la pesi mbote donc nangola velanga Libanais magango ciao boyo pesi moto na belle matuma te belle matuma yela 4 minutes donc yefabi matala si tu kangi masolo Hollanda la petite épée Jérémy Makaya donc kitoko tout bon faut bima pour la minute dans diaspora si tu simbi masolo donc yango talaka ne balambinga merci beaucoup Obama merci beaucoup ezaki bandeli to komi siko na suka to yaki na Obama to sololi boyoki Obama frappé moi je le confirme qu'a frappé peto zelepe na 4 minutes soka betité a to ya pour nous awa aloba pourquoi betité. Bonsoir à tout le monde. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.